MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Nzamba pambola bino bisika nyonso ezwami bino ezali ngai wa bino Mère Dorcas la grande dame ezali tolikati na bonzambe comme d'habitude. Et bandeko, vous pouvez constater naza penza nazala raté hein. Ouais, donc là je suis brute donc car naye liboso caméra d'habitude na lata manette hein. Les lots vraiment je veux que bon on to solo là en fait to pesa toli et nana pasi na motema en fait na osa l'émission oyo na mawa na kanda et j'ai la rage hein. Étant mère étant une mère ça fait mal hein. Donc mabe koti kaka c'est vrai mabe zala nango déjà parce que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bande comme qui les autres qui na vitesse moko ceux qui tozo comprendre était tozo lala toza distrait et oza mawa et oza passi et na mesanara to pe na lobango nyonso ete mukilo tozo vivre ezana mamunango Bible même elobi yango ke le monde entier sous l'emprise du malin. Loba, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. On est des pèlerins. Yo ebi kwa mwana nzambe. Tambola na bokebi. Veille sur ta vie, veille sur ta famille, veille sur ta maison parce que liwe roya. Ataso liwe yete mukilo aussi là un jour. Et tu vas les rendre compte. Ok, ne ko rendre compte. Et il y a vie au vivant na sena moi, soro ye barate. Donc, vie aux ala nangwana ezala ya yote, ezala ya crédit, hein? Nzamba pesa o vie wana na tina, na sentimate, atinda na mokili oyo pona wako sa musala moko pour une mission. Et tu dois bien accomplir cette mission. Parce que tango ozonga arotuna oba compte que natika kyo na mokili osala nini na pesa yo bana obokola bana na ndenge nini. Bref, toli ne repesa lelo bo constater to pe bo moni to tie titre alerte aux parents mabe koti. Nazu ba image moko et sali pasi. Et sali pasi. Bon, j'ai même pas pu ko bandela ngo des fois ils ala batindi lo moko tali au retali mais wana ouf na koki yango te hein. Batindeli nga des vidéos. Na des vidéos batindeli ngai. Vidéo moko ya bana basi na bana basi. Ba osangisa nzoto. Bon, il paraîtrait baba ndeko. Baba na maman moko papa moko. Donc inceste hein? Mais n'habite na benga nini. Déjà en fait je sais pas mais vous comprenez. Vidéo a mi balé. Moi na moi si na moi na mobali. Donc une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Bana ya maman moko papa moko s'il vous plaît. Bana ya maman moko papa moko ba osangisa nzoto. Tango na lo ba osangisa nzoto. Eza osangisa nzoto ya kosakana te, hein? Ya kosakana te. J'ai papa na maman bo se frotter non. Vrai sens ya mot kosangisa nzoto. Donc ba osala rapport sexuel. Na vrai sens na yango, l'intimité. Nu. Ba ngomi balé. Ba tie caméra ba se filmer.
baza ba meti balobi mama banza congolaise nde toyoki na po ezotambola banana baza na ils ont entre 12 et 15 ans na kati wana tobi bana poto nde bazala ramasse un peu développé mais baza sur otali bilongi na bango vous sentez que ba bébé ba vraiment bana mike ça fait très mal. J'ai des enfants na sa vidéo na pasi na motema bandeko na ngai pourquoi na sali vidéo o. J'ai toujours dit le pourquoi il y a ba tolignon soto salara awa. Pourquoi na sali vidéo c'est pour alerter aux parents. Et na ibandeli na uta roloba oko rendre compte. Omoni bana no boti ezate que non o ba senga roya na mokili te. Yo mto bimisa bango na mokili. Tu dois assumer tes responsabilités parce que kobonga to kobeba na bango eza maboko na yo. Na rozana tan ya koloba ebelete par rapport à l'éducation ya bana mais to na bandil temps to bani ba émission sika plus ou moins 2 mois passés na salaka je crois ezata ba 3 séances hein? Na sala ba vidéo ya pona nini bana bazobeba le kana chaîne à YouTube ya MDGD TV luka ba vidéo na pona nini bana bazobeba bo ozwango et na lobby na meki ko lobela en long et en large le pourquoi ya bana bazobeba bandeko 90% ya ko beba ya bana. Je sais que peut-être je vais choquer mais si on continue ba vidéo na on comprendre na expliquer en long et en large le pourquoi. Peut-être on a oyeba ko fungola ngote vingonga et ko bonga ya mwana à 90% za na maboko baboti. Ya maman na ya papa. Éducation, ezala devoir ya maman na ya papa. Ezala ya maman kate. Ezala pe ya papa kate. Donc, soy moi na baby. Bon, limbisara peut-être ça peut te faire mal, mais c'est ça la vérité. Soki moi na baby, faut ezala ya baboti. Oui, faut ezala ya baboti. Bible zoloba. Bokola moi na kolandisama. En fait, élever parents. Bible zoloba parents. Élevez vos enfants selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Pourquoi selon le Seigneur? Ce monde a un système. Mokilio est un système. Moi, la nion sozo beaucoup ama. Selon le système de ce monde, aza bomba retardement. Peut-être, à cause de la chance, ya rozala bien, de batumsu ba mona ake. Bon, baza ba occultiste, baza ba païen, consort, mais aza bien, moi na anatanga si sa classe azo musala, oui, effectivement. Na forme, mais spirituellement, il y a des réalités, il y a des retombées. Vous voyez, vous comprenez, c'est pourquoi il faut équilibrer ça. Et tant que la Bible est éduqué, selon le Seigneur, il faut nzamba za moboko. Parce que son nzamba za fondement, son nzamba fondement, ba mambo bele ozala préserver. Na proverbe ba oloba, opime la moi na fimbuté. Pourquoi? Parce que eko épargner na mambo bele. Fimbu ça fait partie de l'éducation. Fimbo ça fait partie de l'éducation. Et n'y a le baka te que non ko beta non non oui c'est vrai fimbo za ko beta. Mais bazo le belaka éducation et puis comment on appelle ça? Et moi direto baboti baroza nango envers moi parce que moi na azala toujours na ba tendance ya ko se pencher na côté ya malamote. Ce que tu dois les redresser. Avec le temps zo conscience nda comprendre que o eza malamu o eza mabe. Soko tiki ye moko aosala mamna ndenge na ele fait ka mwana ebité mabe wap malamu ezape et aobeba. OK? Donc il faut équilibre ezala. Bonzambe yo moko pe ba responsabilité parce qu'il y a des choses que Dieu fera. Dieu ne fera pas. On a ba responsabilité na yo. Et il y a des choses que Nzambe a reçu contrôle. Vous voyez? Et comme maman dans l'église eza bien, kolaksa mwana nzela malamu eza bien. Kobondela la mwana ndako eza malamu surtout yango nde mutu sengeli mais kozwa tan ko éduquer mwana comment ko vivre na société eza malamu parce qu'il y a des enfants qui sont sans éducation ana baboti mais un enfant sans éducation donc otali mwana mambazo sala na façon donc vraiment o qui passe na motema vous voyez il y a des choses au moboti alakisara mwana nae bandeko toza na poto toyebi mindele bazana culture na bango. Toyebi lelo ya pas longtemps na lobele mamu na ba vidéo na sala ki ya bana. Ba plus ou moins déjà passé monde ninganaki.
balobi balakisa bana sexe na âge ya bo mwana ya bo bébé s'il faut toloba parce que 5 ans mwana est inconscient quand même balakisa mwana mamba salité obiso to bando benga na Congo mamba salité na âge ya moke toyebi baboti batomboka tosala ba marche e yinda bamsu balobi no toke longola bana na ba école. Vous voyez un peu mindele bana ba culture na bango bana mambo na bango. Et lelo peut-être na ba école primaire ezu penza na en plerte bien que ezali ezu na penza ba en plerte. Mais na école secondaire il y a des choses qu'on apprend aux enfants ba parents boyebité na okamwisa yo mama na bamboka musu je ne sais pas mais na Angleterre parce que moi je suis en Angleterre est-ce que oye baraki mwana no amwasi oza under the age soki a se retrouver grosse na école bazana droit okende ko sale avortement sans consentement na et ça même yo yeba est-ce que yeba ngo oyebite na apprendre quelque chose de nouveau ezalaka na mboko ezalwa na mboka o. Je connais une amie plus ou moins 15 ans passés 15 ou 17 ans passés balongola ye zemi na école awa na yebi ndeko wana eza lisolo musika te je connais la personne ba professeur ba constate que y a ça ne va pas ba salete sa grossesse ba moni que elle est grosse ba kenda na na Queen Elizabeth balongola ye zemi bana bazala na mboko ba yebi mamna oloba et certainement ils peuvent confirmer ça surtout so ba olanda na ba Facebook et consort eza ba loi na mboko. Maman est-ce qu'il y a des écoles secondaires certainement catholiques mais ba école misusu ba pesa bana ba préservatif na classe est-ce que bien na classe ba pesi bana ba préservatif est-ce que bien moi je me rappelle na si na beta lisoloana na ba vidéo na salara ya bana bazobeba quand je suis arrivé na mboka oyo na kenda collège bien que j'étais déjà adulte na ba je crois ba plus ou moins 19 ans parce que ça qui groupe il y a under 19 donc on était de 16 à 19 ans ba na on peut sabiso ba cours ya sexualité ba ye ba telemisi ba sexe en plastique et puis bazoko ba misi ba préservatif muto aza intéressé tu passes devant et bazo l'action comment utiliser ça comment le faire et puis na suka nango bazo ba pesio ba préservatif tu vas avec ok au ça la vie na yo en fait eza ba loi eza marambo ezala na ba mboko yana ba marambo ezala na ba mboko. Combien de fois on a rencontré des enfants na ba teni à classe na ba clinique ya sexualité na ba clinique ya ba sexualité bana na ba teni à secondary school bana na ba 14 15 16 ans bazo kene ba clinique kozwa ba contraception et à émergence il y a 24 heures vous comprenez un peu en fait c'est sérieux c'est grave c'est vrai il y a de ces choses là au pe qui sa moi na tête en sous parce que to ebisi rosala te a rosala mais néanmoins prend le temps d'expliquer l'enfant que la chose telle tu n'as pas droit à cause de ça oza mutu oza ba sens union sonzoto attendant au comme na âge sengeli tu vas vivre ça. La famille est sacrée. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas entre frères et sœurs. Il y a en fait et ça li passi nazala ngongebelete na linka na conscientiser ba parents disant ceci et ndena uta koloba ke éducation eza devoir ya baboti éducation eza devoir ya baboti eza devoir ya mama na ya tata ba parents ebele na Europe ba démissionnaire surtout batata ba parents ebele ba démissionnaire responsabilité na ye azwangu na maboko te bana poto ebota bana te de place bana ebele ba obeba au mona mwana uti classe na école secondaire classe ebima 15h mais ti 17h mwana oyenga libala na uniforme. La semaine passée na bimi na ke shop na coin ils avaient vers 16h30 15h juste classe ici là qui na kuti tala bana ebele bitumba miso amendele bakota na shop abatu bafuta mbongo te baobunda ke kozwa milangi ba 20 ayeko panzango libanda po abunda bitumba
Comment expliquer? Na okela India mawanga bise memese ba futi masanga otenga bise me appelle la police azobanga. Azobanga na ya ebi ke so abengi police peut-être ba roya ba ça trouble na shop na e. Quelle génération? Siko ba bana tozobota. Ba okene na ba ekolo, ba okuta na ba camarades ya ndenge na ndenge. Déjà na école bango moko bazana mamba o lakisa bana. O peut-être à ton insu parent oyebite mamba ngo ya ndenge nini. Et a okuta na ba master ya ba délinquant. Akuta na ba camarades ya compliqué. Akuta na ba camarades mo ya ba sans éducation. Bazana maamba solo laka. Bana ba maamba salaka. Vous voyez? Moi na oya na ndaku boy mama pa oyebite papa oyebite mama papa. Est-ce que ozwaka temps ya ko contrôler téléphone à mwana yo? Non. Est-ce que ozwaka temps ya ko luka ko yeba? So mwana na computer azo sanini aotala nini? To so azota la TV. Il y a des enfants oh surtout ceux qui aza off. Ana weekend to aza ainsi que okendete bana mikangele na chambre des fois arolia même pas. Tongo tipo kwa mama za même pas na temps. Ya kota beta tour na chambre mwana azobeleleka na musika so akolia ye muto oyeba so ba kolia te muto oyeba l'enfant est concentré azakotala ba film pornographique azokotala bana parce que les enfants sont comme ça bana ba bongo bana baza toujours na tendance ya ko se pencher na côté négatif ya maman a kitorote. Bien aimé, j'ai été un enfant pour pour mes parents. Il y a des choses on a se rappeler étant moi na moké na omona ona bana misusu na omona ona bana na ngai. Oka mwana akena TV poata le logo ya normal. Akende kata misusu aketa la catch américain. Nous savons que les enfants adorent hein, le catch. Moi j'aimais bien. Mais ya babiloro oyo ememaka ba lolenge moko ba caractère mo ba comportement moko ya bien te molimo eza babiloko wana en fait ba programme mingi ya bana babiloko mingi ya bana etondi na milimo ya révolte na ya rébellion na kati. Imaginez catch américain bazo bunda bango bazo bino please do not try this at home. Ba yebi danger nango. Combien de bana basala ba dégâts likolo ba ya ko pratiquer ba catch américain. Na oka témoignage yana mwana en Allemagne so na bosanité abomaleki na ye catch américain. Azonga sima sala eloko Goldberg a bete mutu na libumu je sais pas na tolo ba mwana ko ya kufa kan mwana kanga makufa. Vous voyez? En fait, ya ba biloko oyo ezalaka. En fait, c'est ça les enfants. Alors batam sous danger. Moi je me rappelle 3 ans passés, plus ou moins, mon fils aîné avait plus ou moins 10 ans. Et Nazaï na bébé, parce que le cadet là, il a 3 ans. Nazaï na chambre, nous qui na gangi. Tant na na kuti yana memi, mais position memi la est bien té. Na ebise kitsa mwana, na ebise que ça soit la dernière fois. Abanota ni catch américain parce que baebi, il y a des choses que son nazana batala. Vous savez les enfants, européen tam so loro rosimba te rosalate. Mais peut-être on a sima mukono a osalango. Soye papa alongole. En fait, moi, l'enfant avait 10 ans. Vous voyez, à moi, il est inconscient à habiter. À la biloko, en fait, ce que j'ai compris, c'est comme si Alingara Zouaye, à Balukanaye na se na habité, parce à balole moi la moutou na se. Vous comprenez, hein? Bandeko total à bakach américain, to yebi, babiloko wana. Na ebisi mbalasuka. Mbalasuka o memasu moi na te. Et puis faites très attention, c'est pas normal. La gangue na le bende maintenant, et puis yebi que moutoko kufa babiloko eza malamuté. Vous voyez, en fait, les enfants sont comme ça. Moi, la moukiro aza na tablette, na YouTube, tout ce que vous voulez. Dessin animé parfois que pour nakara dessin animé il y a Halloween par exemple, vous voyez, il y a zongo fofan nazo sepela na ba squelette wana il y a évité que ce sont des esprits, vous voyez, ce que c'est à toi, c'est à toi maman to papa ndem to bisa mona que non o eza bien te o eza malamu te, en fait eza mambo bele bon mona que en fait chaque âge ezala na ba maambo nango ezala na ba lolenge nango na ba développement ba comportement ba caractère. Oka mwana so comme adolescent 12 ans 11 12 ans 13 ans voire même à partir à 10 ans oka ba film a oza intéressé otala eza ba film ba adolescent oyo basina mibal ba s'embrasser, vous voyez, et ba bilo to mona na bana ezala rabongo siko parents so oza na tenter ya osolo la kana mwana.
ya ko expliquer moi na vie muto sala on na place na zate ba mambo oya mona libanda oye azoyoka ne biloko ya ko pratiquer. Je crois na pesa témoignage oyo na ba émission na salaki et oyo pourquoi bana bazo beba. Il y a un couple parce que j'ai ma grande sœur Azali socio boka abete la biso ba mambo belé les kaba kinda des fois ba tribunal parce que ya sala na ba département o ezala ba boto la bato bana. Il y a des réalités surtout na ba famille ba africain bato mwindo ba congolais ba nigérien ezana ba makambo ya kosakana te. Combien de congolais ba privé na bana? Combien ba botoli bango bana? Ba robotola définitif ta musu ba peso même panzela ozana to kotala bana anate. Combien? Abete la biso lisolo et un couple nigérien ba botola bango bana. Bon, c'est l'explication avant bango ba lo ba ke no ba kenda ki église ba kenda église so ba ke ba tika bana. Et bana bazaye mike. Ya liboso 13 ans mi balé 12 ans. Ya liboso mobali mi balé mwasi na balé kina bango. Et so ba ke bana na simati ba tchara ba porno et pratique ça entre eux. Et ça li ke ya mwasi akomi na zemi. Maman la papa ba éviter école m'te ko découvrir que moi naza na zemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ba tunizemi ananya le bien grand frère ne ba ko botolo bana ezakutu ya ko samba te ba ko botolo bana. Ba ko botola yo bana. Babylore boy, ce sont des choses à éviter. Parents, s'il vous plaît, prenez le temps d'éduquer vos enfants. Prenons le temps d'éduquer nos enfants parce que ngape na anakati. On est humain. Mutakoka zate. Il y a des choses où il faut échapper toujours. Wa muto éviter, surtout bana ba mamu na bango. Mais associons Dieu na ba mamu nyonso to sala parce que y en a lo mon côté, o ezala hasard na mokili o. Omoni ba bombe ya ba jara neti mwana tie ndeko na ezemi ya ba biloko o avec comme le Seigneur averti. Et ala ba marambo oyo ya malamu te. Oyo kozala kezo salema yo yebite. Nasima mukongo na yo. Soza une femme de prière, un homme de prière. Batoyo, baza, na maambo, ba yebi de quoi je parle, ils peuvent les confirmer. Le Seigneur va te parler. Au monde, au lotandoto, au reçoit vision. Au comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un esprit, oh, il faut ôter mais la côté la mabonne. Est-ce que nous prenons le temps? Il y a aussi la table culte familial. À 10 minutes, tu réunis les enfants, vous priez. Est-ce que nous montrons nos enfants comment prier? Est-ce que tu auras temps pour expliquer bango que l'oko boza malamu l'oko boza malamote? Est-ce que banatang ba okola bazala toujours na ba tendance moko ba maman ba papa s'il vous plaît prenez le temps d'éduquer vos enfants. Na uta koloba awa na poto ba parents ebele ba démissionnaire eza ba maman eza ba papa surtout ba tata omona ba couple moi sina mobali mais bon ondimate ke nanda kwana tata zalaka. Le père sort très tôt, il rentre trop tard. Des fois faso bana balale la ayebi même pas. Atiki responsabilité nyon son maman. Ezalara facile te koboko la bana sel. Bien aimé na yebi mambo parce que j'étais victime. Na yebi koboko la bana sel ezalara facile te surtout bana mibali. Surtout bana mibali. Et c'est ngaka papa et fazala. Vraiment courage na ba maman na ba femme seule, na ba maman o ba bunda ba mona bana ne baisse pas les bras. Nzamba ko assister toujours. Tu es seul, tu n'as personne, nzamba otine de l'autre toujours mutamalamu. Et vraiment que le Seigneur vous assiste. Je sens votre peine parce que na yebi ezala rande nini. Mata kita vi apoto kende musala zonga kende zwa bana na classe lamba kota bimasala kende seul eza GTA. Si ko faut luko ozo olande la bana na oyeba ça se passe comment avec eux luko sala ba devoir réunion ba na bangon école kende c'est pas facile ezala pas si ba parents belé okabona na mwasi bobeba na mwasi bobeba na pena bana ba papa. La plupart, sur 100%, 80%, il y a papa congolais. So abo yani na mwasi abo yani na bana. Awuke we li bela pesi mukongazonga asote. C'est vrai, il y a ba maman ya moko baza ndeto yo kaka o ba privara ba papa bana. C'est pas bon. Pourquoi vous faites ça? So boyokanate bana ba makila na e. Laisse-lui venir voir ses enfants. Arota la bana e.
et osunga ata na mukie. Vous voyez? Mais ba parents ebele ezate ke ba bengana eto ezate ke ba pekise omona bana kenda libela. Même pas appel à bengarate. Après lobi banana ba robala, moi nana moi ça robala lobi oyo lata veste. Oyo zambongo soni hein. C'est honteux hein. Moi nana lobi a komi mutu, a komi ko sala so yuwa pa komi so yu ministre, a komi so robeta balo robeta tolo c'est mon fils, c'est ton fils osani. Bando kenda zala na 5 ans, a komi na 27 ans. Na mbomuna na musika soni hein. Ya maweza passé. Vraiment changeons. Okenda libela obosana kotika bana. Okenda libela c'est pas normal hein. Vraiment ezala raté ba mambo, je sais pas na ba communauté mususu ezala peka boy. Mais vraiment franchement c'est inconcevable hein. Éduquer les enfants seuls les a facilité. Même à des bana ta ba komokola ba komi na âge à curiosité. À partir déjà komokoma na ba 12 13 ans ezala facilité. Surtout bana mibali. Il va comme imposant. Para maman, papa, ça dureté et sili. Et sili. Parce que moi, nanda zana, azela na âge moko oyo. Oko lo banani ni ko sala. Mais comme la maman moko, tu ne peux plus dire, eloroni na sala. Yango moni bana tang ba amike. Peut-être, eza moto yako appliquer te, mais, bazana manipulable, il faut le faire. Il y a des choses que tu dois imposer à l'enfant parce que les premières impressions restaient. Au moment où il y a une église, abino non na pour ça était parce que l'église est à boring au tiki. A comme à 14 ans, a comme à 13 14 ans tant soit mon suso mutu, on comprend que ah te fallait pas ndé eroligu peut-être au bandela ko ça et simba soute parce que déjà mais ça na otika la yemoko yo zala raté et simba te. Et donc kokaye imposé na makasi ata okenda zo lela fele pona bola munaye et a semence mombozo seme lobby et obota mboma. J'aime bien ses parents oyo lelo to mona pas mal bana biso et belé so y convention yemoko tona ba master nae asi akola ro mukolo mama za suna simenete papa za soute ba ke peut-être ko bete na église songolo na église pakala et ça là bien c'est vrai ata so ba osala ngona na loyenge moko boye na ba comprendre penza ma nzamba ngote mais le fait qu'ils font ça pour Dieu et ça sémence et puis influence impact des alliés parce que Nzambe a récompensé avec le temps à conscience à comprendre que non ok ma Nzambe et zalarabo et puis voilà vous voyez et to kolisa bana dans les seigneurs et puis Nzambe a s'en charger il y a des choses où peut-être aux en contrôle langote mais Nzamba otika yote et ça li pasi bandeko. Comment na bana ya mama moko tata moko ba osangisa nzoto et puis ba osangisa nzoto ndenge nini ah bandeko na ngai esali somo ba osa pratique à sodomie s'il vous plaît ba osa la pratique ya sodomie ya analeki pratique ya sodomie et na lundi parce que bato bele ba sala on va live na lundi live moko il y a des gens qui intervenaient un frère a appelé pour dire écoute, moi na komona na modèle wana o azalelaki certainement c'est que abani mambongo a bas âge a mobalia ana maîtrise ya mambozo lo bayebi de quoi il parle alobi abani mambongo a bas âge batuni o ezala ndingo lobi wi ezala bon so mwana muke abani mambona abani mambona to mwana mobala abani mambona to muke makasi et ça là que développement ezala en fait non solo na mikolo vous comprenez ce que je veux dire en fait les petits il a entre 12 et 15 ans. A vraiment mon amour, mon elonginae, azata la moustache te a vraiment bébé. En tout cas, c'est vraiment ton autre mouké. Je crois pas il a plus de 16 ans. Maintenant, n'impéta comme il a 16 ans, a vraiment mon amour. Mais il est costaud, hein. Excusez-moi. Et peut-être am solo bino maman non. En fait, intervention à frère wana mutu etike ngai. Alobi certes, c'est ka banda ngo déjà mon amour parce qu'alobi que soki mon amour bandi ma mwana avant. Et ça, la cas s'est développé. Et ça, la race s'est développée. Donc, imaginez, réalisez cela. Moi, na ajinini, on ne sait jamais. Tamsou déjà, ti bazaï banamike makasi, entre et déjà, babaneko simbana, vous voyez un peu. C'est triste. Lelo bakomi mikolo, et ils font ça. Il est costaud, et très grand détail.
siko bimana ndeko na ebite nani mokolo parce que baza presque ba milai moko na ebite ya mwasi mokolo te o mobali je ne sais pas et ba ça la pratique ya sodomie s'il vous plaît na pesi détail que le petit est costaud et les qui na mwasi ba ça pratique ya sodomie bandeko ezo kende na pete ezo zonga na pete. Vous comprenez ce que je veux dire, boa mikolo? Ezo kende na pete, ezo na pete. Nyonso ezo kende, et puis ezo bim, et sali somo. Ouf! Et, bandeko nanga, prenons le temps d'éduquer nos enfants. C'est vrai, moutumo aza parfait azate, moutumo aza meilleur azate. Mais néanmoins, zala mobotia, zala parent. Zala maman, zala papa pona bana. Et ozala malamu mingi pona lobby na bango. Parce que vous avez la fierté na yo. Lobi so ba komi bato. Lelo, oh God. Je parviens même pas. Ya koloba maman mususu wa. Mususu bana basi na bana basi. Bango pe bandeko. Ba osala inceste nanu. Et puis, tobenga ngonini. Qui lesbien tobenga ngonini. Et ça passe, c'est compliqué. Bizarre, chose bizarre na moni na vidéo wana. Bao jouir, bao lela, bao kangami na nzoto bao lela, bazolo bana maloba, bao lo bana maloba, ti mon amour, bao ganga. Au fait, na concevoir en côté, na koki en côté, je me suis posé la question, en fait, ils font ça comment, tiens, ils l'ont na katiwana ou bien zakara, je sais pas, en fait, it's crazy, excusez-moi. Na koki angote ndeba mamto obika na mokili oyo na mituna toujours motuna oyo dans 5 10 15 ans ezo ya mokili ezandene po makambo to obika o mambo ezo salema lelo esa nzoto malili bongo na mikolo ezo ya ozandene bien aimé to komi na suka avant de chiter nangana lobela moke sur l'inceste. En fait ces enfants là bazana bango ka ba victime ya ba mamobo ezala déjà. Ou est-ce qu'on a commis côté dans le domaine spirituel? Et là où il y a inceste, je vous parle en connaissance de cause, hein? Il y a les solo théona. Non. Là où il y a inceste, il y a la sorcellerie. Là où il y a l'inceste, na bandeli. Là où il y a inceste, il y a sorcellerie. Et puis sorcellerie, il y a haut niveau. Il y a HD. Il y a osarana nangote. Nzamba ebisi nowe. Zoba niyama, il y a même espèce. Quand ça, on a H en couple pour conserver leur race. En fait, rôle, il y a inceste, et là pour conserver une race. C'est pour conserver les lois établies. C'est pour conserver la sorcellerie de la famille. C'est pour conserver le sang. Toyebi, babengango, vutu la menga, chez les Bakongo. En fait, il y a pas mal de tribus, Toyebi, na Congo, il y a pas mal de tribus incestueux, Toyebi qui est réputé d'inceste, je peux citer le nom, Eza na nkutu ya kosambate, Eza pe lo aussi muto kosilikelate, Toyebi chez Nabandu chez les Yanzi, et lo babenga kitudi, Toyebi yango très bien, wana uteza na ya kobombate, cousine babalanaka. En fait, c'est une haute sorcellerie. Bon, peut-être sur silika, mais peut-être pour y éviter, mais c'est ça en fait la vérité. Les akindoki, ya ko saranate. Batu oyo, babala ba kitwidité, ba kutana na ba réalité, ba mona ba réalité, ba ebma na oloba. Ya yezana ba kufa, yezana ba kutana ba problème belé toyebi. Il y a des tribus oyo inceste ezalaka et toyebi chez les Mongo. Toyebi mingi surtout bakom baza bato bando kolaka et mingi ba famille mingi ezala oka baza ebele na lopango peut-être 5 familles bana ba cousin consort et baza ata 50 na lopango moko baza na bazwana entre bango cousin cousine toyebi babiloko wana ezali. Il y a des tribus chez les Nyanga inceste ezala makasi, chez les Yombe inceste ezala ya makasi. Ouais donc c'est pour conserver une race, c'est pour conserver les lois établies, c'est pour conserver la sorcellerie de la famille. Donc, ces enfants, bazaka ba victime. Yango, maman, papa, yo landangai. Ou si na famille, mo webi qui inceste ezali. Peut-être yo tomba yo victime était.
Kokanisate que pour yo tomber victime de tes enfants seront épargnés. Tu seras surpris au cas moi. On dit maté. Ah, mais ngana sala mambotene. Oui, c'est ça. Parce que ça makila. Et makila. Et qu'il y a de génération en génération. Il y a des réclamations. Mais sous ces alara, il y a ceux qui sont désignés. Ceux qui sont déjà pointés. Bobo tamana nute. Mais ba yebi ke songo la robima na famille o. Ba yebi ke pakala robima na famille oyo. Bayebi mutu songolo nde mutakozala boye mwana songolo nde mutakozala boye bayebi do biloko na nyonso bakoma ngo deja yo mutu zomona ke non makambo sika no makambo sika ezalaka te na famille ndenga avant même yo botama avant même maman na papa no bakutana bayeba ke yo kozala oui bato bayebi makambo bayebi de quoi je parle donc faut faire très attention tangu yango so telemi na lo sambote so telemi okata ba lien wana te omoni eloko oyo ezo bundisa yo so olongi yango te yango nde mutu elonga eloko oyo eluke boma yo so bomi yango te yango nde mutu eboma yo do bana na bazaka victime ya ba maman o existera déjà yo moboti olandanga tu viens d'une telle famille telema ça très attention parce qu'on a surpris au cas moi et là où je venais de dire que bisika inceste c'est ça sorcellerie ezali hors place sorcellerie et ça destruction ezali il y a makasi ya kosakanate il y a des réalités compliquées opposer la question au mitou narate peut-être yo mona ngo kaza fait moko ya hasard ou bien elo mo za normal mobali na yo na histoire ya famille na ye inceste eza yo na histoire ya famille no inceste ezali yo mona ka ke no te to kutana na centre ville to lingana non yo mto mona ke beaucoup non bakutani sabino pour ton information. C'est pour conserver cette race. C'est ça la vérité. Bon, bref, ça y a monté sujet au théo lobela. Et ça juste pour essayer d'éclaircir et pour nous relaxer babo ticket. Mon kilo to vivre dans ma amboy, mon kilo dans la réalité lango. Nzamba pambola bino et puis nzamba sunga biso. Ya bitumba vie za bitumba. Il y a des réalités terribles na parcours ya vie, il y a des surprises inattendues. Et indésirable et marambuya mabe eza ebele yango moni mama yo zuita olanda vidéo oyo zo ba responsabilité no na maboko likambo oyo vraiment ela musayo o lukanzambe o zoratan yako sodola na bana yako éduquer bana yana baboti a obimana yake na ye ana ta contrôler bana te o bana basala ka yebite. Et ainsi va la vie, tozola mukamikolso kelemikoloso poussana boni baza surpris. Lelo tamso zotala ozo lela mwana kenda boloko. Nandenga banda marambo mabe 110 okamora mukolombila ya ndako bayo kanga mwana. Na yebi ba parent belé ba victime ba marambo. Ayebi eloko te. Mwana ndako mwana malamu. Menzo ne mwana sakota ba groupe mabe mwana mwa oteka drogue. Mwana simba mbeli, mwana simba munduki. Donc c'est ça en fait, c'est ça la réalité. Il y a marambozo le kanamukile oyo. Nzamba pambola bino, si je te lobela qui peut-être tu viens à peine de te connecter. Et vidéo mo rezo circuler, vidéo te ba vidéo mo rezo circuler. Ya bana libota mo ba o sangisanzoto. Et ko sangisanzoto ya ba ko saranate. Non, vrai sens des mots ko sangisanzoto. Et do ba ça la rapport sexuel. Neti ba mikolo wa ba mama na batata nde ba salara. Et ça li passe maka c'est un moboti na koka ki angote j'ai dit je vais faire une courte vidéo pour interpeller aux parents tous aux responsabilités na biso na maboko trop de parents démissionnaires surtout les hommes ce qui fait vraiment triste vraiment que le Seigneur vous bénisse c'est ça qui toli kati na bonzambe abonnez-vous sur MDGD TV Mafuta ya Sika quant à moi Zambe na moya Olatike mo vandina bo santi